soki ozalaka moto alokuta na kombo ya baninga na rapport à mabe epai ya chef pona baninga bakoya qui anti-valeur na corruption gabeji à bannir déstabilisation ya administration ya mboka toboye je suis la voix des sans-voix o elobami na se na bimisi likolo avec un salaire de 200 000 tu as construit les immeubles partout tu as acheté les voitures même construit les villas au 7e fan tout cela avec l'argent que tu as volé à l'État osa vraiment moyibi avec les contrôleurs d'État très courants. Mbote bandeko balandi émission bongwana nazali na esengo ya kozala liboso na bino lisusu mokolo ya lelo pona ko présenter bino émission na bino bolandaka na bokebi merci na bino oyo bozami bisika nyonso pona kolanda émission ya mokolo ya lelo pona émission oyo toyambi pona bino mwana mboka Alexis Eketebi président ya fondation Eketebi elongo na yende tokosola maimatani fondation Eketebi lolenge nini ekomi na niveau ya lelo ba réalisation nini ezali pe nini bango bazali kolengela kosala na mikolo ezali koya elongo na yende tokosola pe lisusu mwandambo ya makambo etali actualité politique surtout likambo etali ba fait de société na kati ya Congo démocratique mingi peta na kati ya engumba mokonzi Kinshasa encore une fois mbote na bino tokepe kopesa mopa na biso ya mokolo ya lelo mbote na président Alexis Eketebi mbote maman vous êtes toyambi na esengo na plateau ya mbongwana na bandi tokota mbala moko na kati ya masolo ya mokolo ya lelo boni masolo ya fondation Alexis Eketebi. Oui, fondation ezali kokoba fondation tozokende na implantation na exploitation mbala moko ça veut dire que ceux qui t'ont implanté te précis bango makoki pour ya ko permettre bango ba ko travailler ko évoluer alors fondation tozopusa na malembe mbulo yo nzambe soki asungi na sanza ya mars to avril tokosisa ko implanter fondation à travers la commune nyonso ya district ya Funa so to longwe Funa peut-être toko kende na Changu na ba district mususu pour to ko implanter à travers ville Kisasa Mobimba. Donc ceux qui to landi au pays na bokebi fondation ezali vraiment implanté na ba commune nyonso ya district ya Funa. Ba commune nyonso ya Funa en fait otikali na commune Mibale ya Mamakasi ezali commune ya Kalamu na commune nini ya Makala ya Ngonde etikali pona biso alors tozo ko poussa malembe tokokoba ti mois de mars yonde tokoko sisa ba commune on etikali bongo to luka district mususu ya kokoba kusala musala soki tokoki koyeba pe na bozindo siège etiami penza ezali kaka na banda lungwa to bo changer yango to eza na kati ya ba commune wana bato baza pe na mwa ba mini bureau na bango to eza kaka na siège moko oyo moto nyonso soki aza na besoin ko contacter ba membre to pe président ya fondation esengeli kaka na siège esika ezwami. Siège en fait eza na bandal siège ezali siège général ezali na dekani 174 na commune à Bandal mais tocha fondation lokola ba succursale soki yo ye osali comité na yo lobi ke non voilà ngana ko kamba fondation to kamati to présenter yo ba imboka ba commune wana to bengisi bango to lakisi to bi est-ce que beaucoup ndima mama songolo to papa songola ko kamba comité bango moko ba yebi ndenge bofanda ka soki uzana bizali malamu soki yebi ko simba mbongo yebi ko sila to ba OK soki bandimio alors ba sali comité za constitué na 7 personnes pour ba gérer comité et puis autoriser à banda ça ba adhésion. Ba adhésion ça veut dire monto alinga comme membre effectif na katia nintu akoya a remplir fiche nae aina ba photo aina bingbe konyo sur l'état sengaka et puis a commis membre de na futi pe droit nae a commis membre effectif na katia fondation. De wana soki déjà ba sali nini ba kamati ba kotisi bato ne fils que 50 tous en a limitation c'est plus de 200 300 mais ceux qui ba kotisi déjà 50 à ce moment biso tous en la capacité à repasser makoki ni to pesa bango to bandaka avec un fonds et un tournage ça dit que pour un débit tu peux ça local à $1000 wana ko permettre il y a quoi louer ba petit crédit pour dans un premier temps tu auras to cible na biso ezali ba maman ba petit commerce na ba papa ba petit commerce
atekaka o papier mouchoir, atekaka mapa na ye, atekaka nini peu tout. C'est-à-dire que ba bien oyo zalaka na moi rotation plus rapide. Ndeto sélectionneur ba maman tobi, maman e omoni mapa na otekaka oyo okoko mamoto munene lobi. Mais lem su yo moko miye bakate. Yaka to la kisa ndenge nini rotation ya mapa na po ba maman so azali wana azana débasser mapa. Mais à Koko Banda Tongo Tia comme avant 12h ma pessi. Pour ebi ma pana Congo il y a maratongo tipoko. Motomso oula ya bena lipa, ebi social à moko na biso Congo. Motomso oula il a bel lipa wana. Alors, ma pa lokete ka mingi tobi maman, ko négliger commerce ote. Commerce e ko tsambongo mingi yaka. Ozana bas ana baseka kamoko. Basse moko combien 23 000. Bon yaka to pesa yo to allouer mo munde mbongo mususu. To ko pesa maman ndengwa to moni sika azali. To pesa li sumbongo ata basemi balé comme na basemi sato. Na rotation na yi. Ce qui a été qui boti 12h à 6 basemi sato akoki ko kende ko ravitailler susu. Dans les après-midi à 6 sur 3. Abandeko aussi sa liboso. Avant to le louer ni na e aki na basemi moko akomi na basemi sato. Pe akomi ko sala au 6 bassins par jour. Au moni akomatisa niveau épargne na yi. Et comment ndenge ni sera 6 bassins na premier tour déjà kamati a dégagé a zui capital investi a zongisi akosomba su bassin misato su mosusu akamati o atali bénéfice na ye akabole on a mi balé ndambo akamati ati comme épargne na ye ndambo mosusu akebi ko sala makambo na ye mosusu ko lakisa ba mama mo ndenge ni na ko épargner mbongo na ye pour lobi comme la valeur et tant ozo sala épargne tozo former to lobi non na terme moko économique lobi la monnaie la plus forte chasse la monnaie la plus faible. Oh, les lois n'amboka na biso, si tu fais l'économie en francs congolais, les alliés mingi dangereux. Pourquoi fluctuation? Il y a un bon aux alliés, bon aux perdre comment valeur. Et peut ça comment valeur. Bon pouvoir d'achat un bon aux aussi là. Oh, ce qu'on zui nan bon to la kisi moment to bi, ce qu'on zui mon capital. Oh, les lois ça est bon, les lots na bombi moi 25 000. 25 000 que nous convertir en somba monnaie forte qui est le dollar par rapport au franc congolais. Au sommet, au kamati na économie na yo, boakaka $. Ce qui est le $25, ça fait $10, $10 ou $12. À kamati a boaki moi $12 na e, lobby $12, lobby $12. Voyez dans quelques 6 mois ou dans quelques une année, quelle est la maman là à cause de mbongo ya ndenge nini, à cause de a besoin de faté, à comme na mbongo na e, pe lobby momoni a sombelo kwa valeur au etikali souvenir pour na e. C'est ça et là que tu as formé dans la fondation. Ba maman na biso pour lobby na bango kozala mais na situation où tu as économique, situation sociale au Congo très désastreuse et ça difficile pour mon temps pour revivre. Ce que la qui était, c'est difficile pour mon va s'en sortir. Comme ya kolela biso awa hôtel la gouvernement ce que lobby hôtel la gouvernement ngole lobby ezaka likambo ya pasi. Na ngai na tuna mona mboka Alexis qui était biba condition nini ezalaka pour être maman moto mosusu akoki kozala fandi na ndako alandi likanisa bite likanisa yani ya malamu mingi ngape fona kende na kende ko souscrire na kati ya fondation pour na ko kozwa ta mwa misolo na banda siko moto afanda na ndako boye mosala te commerce te azani loko ya kosala te atekaka te alukaka te nini te mais ayoki likanisa moni ete ezali malamu mingi na pusa na tuna nanu qu'est-ce qu'il faut faire pour ngaipe na koma lokola ba mama na mususu est-ce que na bato ya mbongo bosaka lolenge nini il faut pesa gage il faut banda formation et ça marande nini moto afandika na ndako azana activité te mais azana posa CP na idea na lobité yepe ya ko souscrire. Il y a solo moment na kati ya modèle ya bato ndengwa to kanisi pe bango. To lobi moment musule muso azana activité ta fanda na ndako mais au moins azana posa zo activité. To zana système ya auto formation na kati ya fondation. To lingi sute maman aza déjà na pasi. O kamata o cha ili suba classe makasi ya kulakisa ba calcul ba alpha beta t ya uko makambo wana te. Ya za besoin de formation pratique directe pour lobia ko sa mosala. O lobi bon maman yo na makanisi no lingo sane habite na mona ka maman wana a boka ka mikate abika pe na mikate nae. To kwa joindre na maman asaka mikate o ya vivre par mikate azora crédit pour akolisa commerce na ya vente mikate to bi maman la kisa modèle ni yo kanga mikate mukile no bokaka dans quelques 2 jours maman yebi ndeni na kobeta farine mikate ndeni ya kuboka pendeni ya kusala koteka mikate na ndeni ya kusala mo épargne na ndeni ya kusala économie na c'est ça un peu to zaranamo formation directe
ezalaka ke yo lingo teka mapa OK ça va yaka mama banda kote ndenge nini bosala kapo oteka mapa akolakisa to banana to s'inscrire na boulangerie moko to koma membre et puis dans la capitale to ko banango bon tant maman wana amesani alors au bout d'un mois to ko pesa epé crédit yepé ko démarrer. Et puis tant au sala moi système ka lokwa baninga bumba mbongo wana je crois que akobanda mata malembe pe lobby a osasuna besoin à des femmes mbongo te même na fondation pour à se forger à se former capital na yemoko pe akoka ko développer. To boy omboni ezarape mingi na kati ya masanga ya batu ya mabepe bazanga raté. On est na ebité ba maman boko excusinga peut-être terme mais ba benga ba mama kinga boa o aya la telongi ya meme nzoka na kati na ya zankoi akoko za na ruse moko approcher bino kaka ayebiete azana epe na makoki ya kosala commerce te azana epe na esika fixe te mais akoko ya kaka po a lukacha bino mbilinga boropesa mbongo lobi bokele na adresse o afanda kawa te o asalaka na baka ya bongo est-ce que bo exigera mutu apesa comme garantie moko pour les arabes place mosusu to mona on a ba banque avant moto ba pesa moi crédit il faut aussi s'attendre à document soit bukalo pangu soit eloko aboye bino boza na confiance aveugle car na batu moto atalo kwa moto boye bité aya approcher bino moi 1 mois 2 mois message na bino boye bi ba sika fanda rate activité te bo pesi ka mbongo est-ce que bozaka na moi garantie moko to pe beaucoup na rapena makambo ya bongo moto bo pesi mbongo et puis lobi kuna ali moi téléphone et les karaté boké na adresse au alongwa bozo retrouver les sous-soutés. Il y a sur le moment vous êtes bakawane société na biso tel mezali société moko vraiment maîtriser na lelo yo compte tenu à situation à vie à bateau modèle wa ba ko zangate bazali belé to kuta na rapé na bango tant to salaka na ba commune nyonso mais fondement la biso za mingi nini to se fonder to se baser mingi na comité autoti. Ce que tu as vu comité, tu l'as mis dans malamu, tu l'as dit dans malamu, comité, bah comme vraiment édifié, na makambo Italie à marche à fondation. À ce moment, tu comme koye bisaye ko benda mato ibama ba comité. Tant on doit adhérer, bah tu vas adhérer. Alors botala, qui il faut donner un crédit au départ. Si bien l'ambition dans le lobby, il y a des bosses, ça va maman va petit commerce, ça ça déjà. Mon maman déjà ça. Ouais, déjà ko luka. Maman déjà. Na kati ya veni ateka makala na déjà tant on vivra na ba commune to yebani na ba veni ota veni ote omoni maman ateka ka be puissant ateka ka nini to ce sont de maman dans un premier temps bangonde to pesa à crédit sans vraiment beaucoup trop de contrôle et tout pour to ebi tala le pango na yango yo ateka étalage na ebeli boso le pango ateka ka wana peto bana ba crédit à moke de 10 à $50. Compte tenu à bien déjà aux années. Ce que y a na capital à $50, tu comment on peut sur $50. Tu peux savoir capital américain oyo ba institution financière na biso na Congo et peut s'arrêter. Tu peux se louer parce que au moment ba biloko ya ba maman na mingi bazali muso azana saki moko ya makala atuna na saki moko makala. Présentement ça qui makala 23 000 26 000 et mati et comme babilo en loin donc ça va moi peso crédit ba peso na équivalence il y a ça qui makala waki na moko babaki sele moko tomi bali au comme na 3 sacs à ce moment tu peux évoluer malem petit ou mataka même en termes de crédit il y a ba crédit revolving auto tiawana renouvelable sur au tambol malamu yo tambol malamu mbala simuza na capacité ba pesa yo. Mais oyo déjà atambola mikakatano même na kozongisa ba ko freiner nana po ete yaye mbala sima soki na zui na sa mikakatano te to pesa crédit à 30 jours soki zali plus 35 jours mais na bateau yo batamboli malamu tango zui crédit là bango ba komi la facilité ba komi le quoi bateau yo balobi na kota la anglais babi goodwill ça veut dire pesi profil moko ya malamu to kotia sous tembe na été to yebi sika na été obini to ti. Mais bateau nengo lobi ya ba maman muso ya kingabo to landara bango na bokebi parce que le quoi to pesa crédit wana ya na garantie te soko zwaki $20 $30 ozongi sakaka montant wana mais to perdre en termes d'échange yo kozongi sa valeur ya $30 pour appeler $1 ozongi sa $30 en francs congolais mais na montant o ekomi soki dollar le ya 2000 n'est-ce pas tant yo ozongi se komi na 2020 Osons sera en 2020 par dollar pour que tu perdes pouvoir d'achat, tu perds montant abisso exact ya autour de Sabino à départ. Donc yango wana
ba maman wana ondenge lobi totala ka bango na bokebi to yeba yo outi wapi na commune ofandaka wapi quartier na yo avenue na yo ezali wapi to tuna bato wana de comité wana mission na bango bazali na bato na bango ya suivi ya recherche na kati wana ba okende ba kotala ba kotuna tuna est-ce que maman yo ndenge nini okoyoka te soso pemba zanga kate na mboka moko akoyebisa bite mama wana mikakata sala ke bana ale rapport wana koya ba bite mama oyo azila nanu akoba nanu na kotambola wa ti mokoto mona pena ko mama malamu neto kwa louer crédit mais bakawa nezali to mona ngoma mingi mais to sala tout ti mama koma na niveau ya kozongisa crédit pour opération wana ko kufate za la continuelle de sorte que bande ko musupe ba bénéficier na crédit wana mwana mboka Alexis qui était bimeza quand même na moi misolomo ba futaka ya mokepo ya mboeta banda ko souscrire lokola ba cotisation lokola boyebo ya ndenge nini po moto soko pesi na ezaka opesi bolesa punda lesa yo tango zo pesa esengeli pe moi ba mbongo ndenge ba benga na lingala milekeli pe ifo ezala po ekoka ko sunga pe enveloppe na bino mata to sala bongo po ya nini po ke choc ezala te pa maman wana tenka na utu ko yebisa yo ke passe za makasi donc sur azui $50 na esika zong ça par exemple $55 a zong ça kaka $50 o ya zoaki sans intérêt a zong ça $50 kaka $50 zoaki mais to pesa possibilité pour payer fondation ko fonctionner tant yo zui crédit ya fondation peu za membre actif ya fondation chaque mois ba pesa eloko épargne to pesa on épargne pour ba ko vivre oyo ba benga communément boki sa carte carte za wana yo tant yo zo teka ozo kamata mbongo na carte zo boka na carte ya fondation na suka sanza oboka 500,000 oboka 300,000 mbongo za yo okotika ka 3,000 francs na fondation c'est pour permettre fondation ko fonctionner avec le principe ya union faisant la force qui mille il y a cotisation à tout le monde et que ça là une masse ce qu'il est là comité songolo à 100 personnes et à tiki 3,000 francs wana qui multiplie par 100 au moins que moins 300,000 ezali alors si vous avez 10 comités na kata bandal facilement avec 100 personnes vous avez combien il y a ngono mona na fondation et que ça na capacité les musuna suka mbula et tongi mo eloko mokoto sombi mabele tongi hôpital à partir de wana pour que mon temps qu'on ressentir que azo perdre mbongo à mon aki ba pesi mbongo a tourner nango a une activité ça lui permet maintenant à tika ka 3,000 wana pour fondation et quoi arrêter activité oh na mbongo wana pe ya 3,000 boko sangisa oui bon to fungwa sous comité mususu na sika songolo to zui to sangisi mbongo wana to pesi comité na ba on peut abandi ko tambola nous sommes ni na bango lobby toki bato selemba ba difficulté le monsieur mai il faut tout ça la bango ba mayo ya ba forage tokei to sombi bilo ba forage toke to tcheli bango kuna à ce moment là bango moko ba okoma lisusu utile pourquoi parce que ba retourner na nini wana population tangazoya avec maigre montant ayeko somba bidon moko au lieu de 500 francs osomba on lemsu na 20 francs sur 30 francs pour permettre bango ba ko tourner na kata comité na bango. Ce qui n'a pas un peu curieuse, quoi, misolo wani utaka wapi. Est-ce que ezali misolo o eza ya yomoko ya libengana yo to ozana ba partenaire o ba sunga ko na fondation pour être yopé en retour o koka ko sunga ba maman o ba souscrire na fondation na yo. C'est vrai que bon misolo ko ka yomoko ko kapete loko eza fondation to komela ba partenaire mususu mingi ya libanda oyo ba koba na eloko wana pe batambusha batemisa mokili na bango oyo mikili ya poto mingi ezali okomona ba association ba biloko na ba fondation mutu sala pe namo mingi po ezali ko ba palliatif na l'état esunga l'état bisiko l'état okomate to komela bango olaksi bango makanisi wana so pe bango ndimi okobanda mais ba fond ya liboso ya concession yo moko na équipe na ni ndengo sali boko consister ba fond ya liboso ya opesa bango wa moni ndenge zotambola babandi pe ko chayo maboko zotambola tozana ba partenaire c'est vrai to ana partenaire oyo basungara biso eza une maison aussi donc on a Rotterdam na Hollande bango basungara biso mo moke pour permettre to ko pesa bato wana mo bon moke po et pas na bango
moi capital so ba bimiseli bino par exemple 5 000 euros et ça mbongo ebele ah bo funga combien de comités bo funga comité ebele bo ko sunga bato ebele ouais pour 5 000 euros so changer mon lelo beaucoup a plus ou moins 6 comités oyo ko funga en raison de $1000 par comité et ko salisa ba mama bandeko ebele tango bango moni makanisi bo komi yango bo sali bango ba projet moko malamu batangi so ba sepeli ale ba ko mona tinda kape batu na bango mayele bake ndonga ndenge ni neske mbongo ngo zo koma destination ezo koma pe bato bazo bika na yango ba mama mususu ba témoignage kaka yo moko moko mususu ko kita soki tozana réunion to ko bengisa yo kinde po sola yo moko na mama wana okoyoka ndenge ni bango ba ko témoigner pona likambo wana nayoki ozobeta mingi sete na ba maman est-ce que gros appel na ba papa moko ba fandi ba lobi likanisa neza malamu biso pe to poussa na nanu pene ya fondation eketebi to yeba pe est-ce que papa pe ko ya azu crédit abandi pe affaire abandi to ezara uniquement pour na ba maman bon ba maman nde baza priorité parce que to lobi pas si ya société lelo choc onango nyonso zonga mingi pa maman ba tata c'est vrai aussi tata soko abimia ko luka bo moto pe sali pasi mais maman nde aye ko leka bon maman soki papa tiki moi loko mo moke na ndako po lamba ko kisabana ko mama tata nana kolia te choc wane utaka yango to lobike ba maman mususu lokola botika na ndako bosala rate boza kata na moi pembe na porte na yo o tia moi loko mo ko usala kawana n'est-ce pas soki papa pe alingite obimaka moi mingi yo wana o tia épice o tia boy o sa mo activité pour souffrance to wana wana mboko lelo à partir de makambo tout ya ba gouvernement ba chilenzelu ba nini tout et tout tozomona makambo malamu nano te alors ceux qui totiki population modèle wana population pe ba okufa na pasi koleka ya ona moni ba malade lokwa ba tension et koti mingi na Congo eza makanisi moto habite lobi na ndenge ni na kobanda na lipa ausuka nini na ndenge nini na difficulté to maman otame boluka kobosa na mingi makanisi wana yaka okota na loko osarata mo activité moke et permettre parce que oyebi maman na ngai ba société za ko se créer te mbula boni to gouvernement uti ko le cap menini régime passé régime yo ba société za ko se créer te bosiko bato tout ba fandi ba kozomisala wapi bano ba osisa ba classe ba kozomisala wapi c'est comme ça que biso ba fondation biso ba ONG biso ba association sans but lucratif to comme palliatif ya solo ya l'état to sunga l'état na makambo yo esika l'état zo commenter biso to sunga ne fisque pour société et ko rozala mo relever na niveau de vie sinon te ezali pasi makasi mwana mboka Alexis Ketebi nini oyo bozo lengela on a le projet de la vous prévoyez la projection d'avenir nini obobongisi est-ce que boko koma na ba makambo mosusu to borosuka kaka na makambo ya kopesa ba crédit to boko élargir champ moi usika crédit wana moke ezalika po ya ko stabiliser un peu situation ya vie ya ba maman na biso bandi kona biso yo yebi na mboka na biso eksasa mokukuta maman moko ateka makala atangisa bana na université alors ceux qui to sungiye lisusu matisi moi kitanaye okomona ke lobby auza quand même na moi valeur monnaie na société ba ne pe lobby ba ko sa classe ba zupe sika malamu ya misala ba ko ya lisusu ko relever maman na bango to famille na bango davantage c'est ça souci na biso mingezali peuple citoyen congolais maman congolaise ndenge na ko relever na moi misala mikemke mais souci na biso za to suka kaka wana na ba crédité pour na biso zali mingi environnement kokota na kata environnement dans le cas où crédit pesami moi ndamo na on va tika na fonctionnement de fondation ce qui fondation écoli na ndenge ya moi réserve vraiment makasi ko banda ko poser ba jalon na chaque comité pour ko zoa relève au lieu que na pesa na le but c'est exemple mon quoi hôpital kotonga hôpital eza biloko ba association soki yokani et fandi mo capital botongeli bato hôpital bobi bo commune songolo bino botamboli manambo songo manam na mbongo to zuawa to ko to capable ya kotonga hôpital to tonga hôpital à ce moment oyoka ka ba club ndenge sale makana ba poto club association médicale banini tout et tout monto akoya aka malade akoya be ko se soigner parce que za membre ba ko soigner mais akofuta te
C'est ça un peu, et ça va association mais bon, biso to kozwa puis l'hôpital, eza ya bato ya libanda o bazana société, na kati na biso bangonde ba koya kofuta ba kozwa. Mais moto aza membre, akoya wana ba sali soins tout avec traitement vil prix. Ce qui fiche eza na 10 000 francs par exemple, moto aza membre 1000 francs. C'est ça un peu moyen ni ya ko développer société à travers Babiloko. Mon amboka Alexis Ketebi, ni e bandara pekaka bon, tu es besoin moko ya baï politique. Est-ce que makambo zali ko sala yango pour de femmes politiques ou bien ezakaka motemba ya kosunga batu oyo zaka nango? C'est vrai, maman, mituna na pe tuna maramingi. Mais bato musu basala ka politique na bango sa ma rapport ya nzala, pour libumu na bango. Mais ngai nataka politique ya modèle, nataka politique mingi pour la société. Parce que si kato zali soko zali moto yo oza société okosepela mingi te. Omoni pa na yo moto epeli voisin gauche moto epeli te toi balete oki bana le musuba osakana abi pa na biso to lete bato ko biso na za pas mingi souci mingi avec comment akuna balete pona nini difficulté le mususu be papa za musalate ou be maman aza activité te au salate et tout ça ça dérange yoko zala esengo mingi te. Alors, il faut que le gâteau relever société. Ma coquille pesa mingité, mais mon tout est ali pour créer Babylone comme on a n'engwana kolukatako parce que aux ana bon côté ko kabela rabatona nanzela. Et salaka grand prêtre pesanga na opesa mutu bonheur kosunga. Ya kosungeleki. Ya kosungeleki pe ozola kisayi. Okolisa ye maele po lobi akoka koluka pe akoka kotelema. Bongo te mais o to kabaka ba ko grand prêtre wana to kabela mingi ba bandite mbongo yo pesi elobi na butu akokata ombeli po que no mela bangi na mbongo wana grand prêtre yo kasi moto penza azali moto yo azana sagesse moto azana intelligence moto azana kenanini abanda ugangela ko belela moto na nzaba grand prêtre ezakate soko moni moto mingi 80% ezali moi babandi moi banini tu et tout ba ko belela bongo après ça kamati mbongo wana meli na bangi lobi pe soko sali fo pa bia papa wana zana mo mbongo mingi akati ombeli po mbongo wana. Alors ezali ce n'est pas encourageant ya ko boka mbongo na ndengo wana pesa mbongo na sika malamu entre ba maman ba papa o baza besoin ko saila mo misala po lobi ba boko la bana wana ba ko za suna nzela te ko ganga ka ba grand prêtre banini ko za sute. Bandeko Balanzi na rappelé te toyambi pona bino mona mboka Alexis Ketebi président ya fondation Eketebi tolobaki ete tokolobela mingi penza fondation mais tokozanga te ko glisser mo moke likambo etali politiko mona mboka Alexis Ketebi tomona ki mikoleleki président ya ekolo Turquie ya taki makona na ekolo Congo basola kina tata mokonzi ekolo ba projet pe ba réalisation to ebiete na mikolo ekoya ekokoki sama lecture na yo par rapport ya visite ya président turc na République démocratique du Congo. C'est-à-dire to sepeli ils ont m'embêté pour que à un certain moment qu'on soit pas idée na bamboka mususu pour qu'on penser comment développer mboka na yo. Mais nayoki quelque part na mon journal moko ni moko bazo vloba mingi o etali ba drone turc ce que hier aussi sabitumba côté kuna ni non eloko wana mama ezo le distribution tala balobi na lokota lopoto qui veut la paix se prépare à la guerre yo kamata awa bana mboka bazali ya makasi bana mboka bazali osali bo réformer armée na ndenge ya malamu bochi l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et zalité ka montre na moto boyo kamati lokoto pesi akasimba commandement ya makambo Italie bitumba ya matama de sécurité te. Mbongo l'état yo Congo ebebisa mbongo ebele pa ko former bato na bamboka libanda banintu bazali nyonso bakufati ba musu bazali bokamati bango na expérience na expertise na bango bité former les biso bataillon ne ba sibolembi bo former na bolembi bo former bana ba kola sikoyo bo former ba bataillon qu'est-ce qu'il faut tala structure sengibo to former centre malamu tala bo to rêve to za ba centre bana ba kozonga ba kokota misala malamu titi ba ko former bo pesi pe le foot na bango ya malamu ba solde na bango ya malamu tenir les angate ravitaillement ni tu angate pour petite condition penza qu'il faut tant bakei bitumba wana to kolonga on a minute et de Miami balezali nini Miami balezali ke ba makambo sale maka lokola ba conférence nationale sa maka wana
Il faut ba bengi lava vos manos. Ba makambo moni ba rébellion ba pesa bino ba est ba rébellion neza makambo lokuta. Ezalika ba mes attentes entre ba chefferie ba tuyamboka. Bango ba oyokana te ba oya yokani na boe abengi pona sécuriser mabele na ngai na bunda na bona osa e ya mingi entre biso bana mboka. Ba misu ba ndeni obo biso to ndimi to ya paternel na ba Ougandais na ba Rwandais na ba nini tout kokotisa bango wana. C'est parce que mboka comme telle unité wana ba lingba perdre unité au maréchal Mobutu atikela biso. Ce que tu fandi simboka to yokani. Oh, nyoso wana zo tirer soubassement na ngona ba élection ya malamu. Lelo pour ba congolais ba na mboka ba fandi sikamo ba yokana. Il faut produire biso élection ya malamu oyo ke moto ya zo bima. To président de la République, to député, à l'émanation à peuple. Parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ce qui peuple andimi, nzambe pas sali iyo. Mais ce qui ezo zalaka na ndenge kaka ya bulueki. Député bimi aki nommé na seni. Tango ya ko banosa mosala ko ya bato ba opese matière ezani. Eza peuple wana ko représenter. Mais peuple ba député ko dia te ebiete ba ko landa oka osomba biso masanga. To soma sanga to meli masanga. Esili. Mais ba ko sunga yo ata mukete na musalo zo sala. Au contraire bango bazo seka yo. Mais soki ba imboka ba yebi ke tala député ya bimi bisonde to ponaki ye. Pour majorité ata obombi ango majorité za lumière ata tina sa mesa au moins kanini na molili ezo éclairer lumière majorité za li nzambe o balobi ordre dukita dei l'ordre conduit à Dieu mais ceux qui des autres zali nzambe azana katité. Tu vois un peu makambwane zali unité à Congo to braver en moté to zongisa boyokani ezonga entre congolais mboka ko développer. Oh, boyokani wana et loko ko départager biso ezalika ka ba élection ya malamu po yo lobi ngali na comme président de la République to ko wela na yo to wela na ndeko ce que élection ça malamu na mikakatano te o peuple a poni aleki kimi ko kota misale ko salema bato tout ba ko mizongi sana misala pour majorité sur les alliés à supposer to za 100% bon moté 60% ba poni moto moko 40% etikali ba kabole mo sona bato mibale. Baza minorité par rapport à 60%. Au comment la majorité ko se dégager toujours. Au moins que kimé ko kota. Pe misale ko banda ko tambola calme. Likambo mosusu etungisa ki population ya ekolo Congo démocratique mobimba bato mingi ba mileli okende be mosusu bitumbe bimana ba cabine téléphonique kofinga ba service client et pas wapi et pas mosusu boye kotomboka o bakonzi likambo etali taxe ram nyongi penza bana ya Congo bakonzi batali sima ya ko se plaindre bakonzi balobite eloko esengeli nini to longola yango suspension ya taxe ram mais opposition extra parlementaire bango balobite ko suspendre oui c'est bien bon mais esengeli na bango bazongisa misolo oyo bango bazwaki oyo ba prélevaki po eza esika ekenda eyebana te traçabilité balakisa batote balakisa ekenda ki boye misusu boye bref traçabilité na yango ezalaki un peu flou. Opposition extra parlementaire bazali ko senga kute bazali ko exiger restitution à ba fonds prélevés ko uta na taxe ram wana lecture na yo maman nangai parce ça comparaison moko un peu bidon. Ce que tu as on a c'est motoyer na kata lopango na yo akuti biloko na yo fandaki aya koti akamati sans autorisation benga kinani muibite ce que ba kangia osani ba ko exiger nini azongisa biloko wana mais c'est ça yo zui contribution ya bato o ezali édifier na mukanda moko te ya l'état kataka bato bambongo zwaka bambongo ya bato na kata nini ozui yango il faut zongisa te il faut maintenant passer na ko remettre. Parce que ce qui est dans le cadre de la fiscalité, il faut servir Mboka et servir Moussalanine. Pendant tout ce temps, bon, Bozui combien au retenir population. En termes de combien, bon, on a bagatelle, ça y a combien. Pebino, vous savez, nini. Pebo la sabiso ordonnance mukanda nini yo et ça là qui que bo constituer loko wana. Parce que zali loko la fiscalité zali ko élargir mbongo ya contribution ya baimboka. Mais bokati biso ngo pona nini. Pe mission nango ezali po sala nini. Soki etongaki ata baba moko na nzela. La sabiso
Mais tout le monde dit bon, on est salité, comment voulez-vous un groupe de personnes va s'organiser, bakata baimboka bambongo pam 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 pam, bosiko basali nango nini, pe batia ngo wapi. Ce sont des enquêtes comme ça, bisoto ko linga mboka, pour de façon que ça les mananenga bien, basa la traçabilité ya mbongo wana, et bimi combien pe sali loko nini. Pe na suka bosengi mbongo lokola bo utiliser mon loko moko te, bozongi ça. Bazongi c'est la moto na dimension bakati. Ba retracer ngo na kata ba machine na bango ezali. Bazongi c'est la moto na moto. Babilo oni bakati. Mwana mboka Alexis Ketebi obeti nga penza na moto likambolobi nzela ata moko te basali wana etindi biso to lobela projet ya zéro trou à Kinshasa. Na tuna nano likambo na ebite pona nini bakonzi na biso tango bazwaka mokano to balansaka eloko. Et ça la rapenza makelele mingi motivation kobima na ba média et pas wapi koloba zéro trou. Et finalement on a l'impression on dirait zaki kara slogan ya pamba réalisation sur terrain nul. Ceux qui n'a pas koloba bongo pour ceux qui totali banzelami awa kaka mosika te wana Kabambar croisement Kabambar avenue de Tuileries. Kanivo maweza kawana kotonda soki mbule beti maye ko déborder route commis vraiment impraticable pour na ba véhicule et puis pour na ba piéton ba utai ko timola ça fait déjà je pense 2 à 3 semaines mosala o ba ko sala construction ya canalisation na monene mosala ko sala na ebite poso combien kino sikoyo basundoli banja na kotanga kombo entreprise wana te basundoli banja wana musala kino lelo salamité niveau ya bambouteillage ekomi kosalema wana eza vraiment pasi tomoni banzela mosusu tomoni itaga bakangi banzela basali lokwa moi semblant na croisement itaga syndicat basali lokwa babongisa wana nzoka kuna bangomba ya bakaya sesie mati eloko moko te mabulu soki mbule beti tozoyeba te finalement. Ce qui n'a nous besoin na bosenga ya kobanda mosala te pourquoi ko beta kelelo koloba et à la fin bayi politiko on ko pesa pasi na population babalabala ebele tozomona zéro trou bakalembelembe ezali ya kobeba bawangata koloba kutute nzela oyo bokasa oyo chef de l'état ayaka wana penza lelo bokasa zonga mabulu bakimwenza bakasai babalabala ba delekol ezamo babalabala mingi oyo ko sunga pe et désengorger moi embouteillage ezaka bingi na Tuileries embouteillage ezaka na 24 novembre embouteillage ezaka na Kasavubu banzela wana ya kati wana tokanisa ki zéro libulu tobeti maboko tomoni mbula matari yenguma mokonzi Kinshasa beti na alobi bon lokola peut-être 100 jours ezalaki moi boy kimbo pe topé moi to bandi ete zéro libulu eko simba même on dirait un slogan ya pamba maman n'anglaise slogan ya pamba vraiment parce que la mise en place mingi zo sale malelo yo ezala ba ministre ezala ba nintu ezali déplorable au moni moto na vie soko tangi classe ti aussi à un certain moment il faut ça mosala soko lunga aspirer lobi na politique il faut zalalement passer ba senga toujours passer parcours mais lelo yo les ça passe mingi pour battre mingi bazo tia même na politique. Quand tu es en politique, tu dois être plus au service de la nation que aux à la service ya libumunayo. Beaucoup qui viennent là-bas, bazo ya mingi na service ya mabumuna bango. Mbongo ko bimabwe, bango pe bakati. Comme pe impunité et rigide domicile, surtout dans le gouvernement. Na likamba ba pourcentage, lo ko bimabo ça pourcentage bazubo komona e katani. Et d'abord surtout nous tous on asima. Bato bazo ya na projet ya zéro trou sur la ville de Kinshasa. Est-ce que c'est un théâtre? Parce que depuis na moda boy zaki mabe ba fungola nini wana kinbo peto na bandalungwa ouverture na ngo baka ya fungola na bandalungwa tant ba komi na bandalungwa ba bengi musicien akala evoloko joker ngamo ko tant na leki e pesingai na kubanga na kukama na ko seka ngabime liaison nezali musicien voloko na ba musicien ba beta musique pour kofungola projet moko ya assainissement environnement na moni liaison te et to ko zalem suke boye bo chips ba diapositive pour la kisabiso mo film bobi tala ville Songolo moni ndenge zalaka na 1800 soki boye
tala ndenge ba matisi ville na bango to ekomi bo yango pe biso to na projet pour to changer ville comme aboye ikoza malamu mais to bandi na musique c'est que to kendika na musique ndenge zo wana yaka musique ukomo bino biniti OK ba tout ezo continuer toujours mbongo zo bima ezo sa eloko moko te les projets tout projet doit être quantifié tout projet et en a duré non si on dit que un projet c'est dans 3 mois to aussi ça balabala ba c'est ne suma pe balabala mike kende na manini yotangi awa kende na nini na makanzawa babuka ki lelo yo ngunge komi ko déborder tellement ma efandi ba mabanga minene banini tout ezo vasete ko boka kama mabele goudron ti lelo yo ba tiakate okena sayo ndenge moko libulo munene ba boka mabanga lelo bakati bakata bo baketi 1 mois 2 mois ba boka sumo ndambo mais mbongo ezali to ezalité c'est ça qu'on se demande déjà modèle moko le kwa zando munene zando munene ba tozo sa modernisation ya zando tile est-ce que ça malisusu mais toujours comme mbongo wango ezali to ezalité okeya wana bandalungu wana nini terrain municipal ya bandalungu terrain bato zaki na ngota mo malamu bobibo to moderniser terrain c'est vrai bana bandalungu ba ebi secret loko la baloba ki bon je ne sais pas to le kawana za peut-être ba raconter kaka ceux qui ba sala ka loko ni nde ba pera etumbu te mais etumbu ekoza na biloko l'état yo etumbu sala na biloko l'état ndenge nini mbongo na yote mbongo ya l'état biso nde l'état biso ba contribuable bato ya l'état yo mbongo nde ya biso bozo gérer bo sali terrain eloko mo malamu ko bo seni esika one ko malamu e ko kotisa pe mbongo po ya ya commune wana ya bandalungu bukamata ngo abandonner botiki bande ko pe bazo yawa ba misusu ba yewana biso bana bandal mais boza na pouvoir boza pe na décision pourquoi terrain wana ba aussi sangote nazo tuna mingi sur président ensemble professionnel moi na bandalungu ati il y a bien ça pour ça bandalungu mais assez ça terrain pourquoi mbongo na yote ya poche na yote ko bimisa mbongo ya l'état et marger na budget ya l'état mbongo ebimi bo surveiller yango parce que yo za na contrôle ya gouvernement provincial vous allez chef qui contrôle le gouvernement provincial ko ça tout de façon que gouvernement provincial à côté mbongo wana reste etikali basi sa terrain wana moi mboka Alexis Kete bitokomi ko koma penza na suka meto chuter na likambo eza très important on a évité ce que belé bazo ignorer to bato mosusu bazo sala nko lobi to lela ki matadiki bala câble kiti ekweli ba mama po ba ki oteka na soki ne sika ezaki ya propriété lelo parc de Kinshasa botongi na katikati ya nzela na limité entre petit boulevard na grand boulevard bakomi pe déjà kotia ba kiti bato bakomi ko fanda ba publicité pe na ba spot muso zo le katino ba réseaux sociaux boya na bana boya na ni wazana bezo sacrifier ba ne amimi bango kuna to mona ki accident uti ko sala ma mikolo mosusu motuka e Q na kati wana soki ekuta ki bato to dénoncer en oti suka mais kino siko to zomona lokola eloko esalimité bakonzi bakangi matoi esiko aneza na kati ya nzela entre petit boulevard na grand boulevard fort international à côté mais tel esika baponi ko sala parc ya Kinshasa maman nangai na mboko na baloba na moko peka bato lokota lopoto les bons parleurs ne sont pas des bons faiseurs les loto condamné to kutala mingi gouvernement ya lelo conduit par comment bato ba kumba biso lelo ezani idepes ezali bato yo basali politique mingi na mboko yo. Ils ont condamné en tout pour tout sur Mobutu. Mais là, vous êtes au pouvoir, même à Kambouamike, vous avez le matin. Le peuple a sa vie sous confiance, n'dengue, modèle nini. Impunité, ils ont battu record. Namboka Nabiso. Makambo Uto Tanga Matadi Kibiala. Yebisanga Batuboni Bakangi. Yebisanga donc, c'est-à-dire que n'dengue courant Koya Kiwana et Kati Bomi Bato 21. C'est-à-dire que Kena Mobo. Petite enveloppe pour la famille et Kei. Donc, justice, à Saint-Michel au Morote, pas de suivi, restituer, fait, nani, coupable à Makambo, yebanité. Et Kei peut bouer, koufi bakei. Voilà le Congolais. On a tellement chosifié les Congolais que tous autres kende bouy, le quoi bataba. Ce n'est pas possible. Au lieu qu'on a poto, Saint-Michel Kamomoko, il y a 57 ans. Fait salement. Babomaka mwana mwasi moko boy mobali na akendeke na ye ti abomi atie na sac ya boki 7 ans ba ko ressusciter frappe 8 ans ba ko trouver que yaki yo
pour Mondela quand on monte pas maté ti ba ko recourir ba caméra bani ti ba fait ti ba okuta adene yango ezolakisa yo moto simbaka moi so yo moto kendeke mais awa enquête za raté suivez za raté de zamboka moko na ebité si tout abandonné ou comment mais tout ça ba konzi o ba osamusala expertise ezalité manque expertise ba ministre tozo ba ministre kaka boy moni monta fanda na poto ça 12 ans aye asala ta musala technique part yako ya ministre ya ninya mais senga expertise et senga rappel expérience et senga expertise monto za expertise yako gérer ministère songolo yo me d'abord tanga ba ministère pour ministre musongolo ba kete na inaraité ministre yaka ko mon papa osani kuna poto yaka kotao eza kwa ngana ngubate yoso kozali wana ba département na ti doit être au service de la nation. Il faut voir que bazalon automona ke lobby changement côté développement bandi ko ya peuple abandi ko assouplir mais les autres tout le monde est l'autre on ne voit rien. Tout le monde impunité. Au lobby kuna makambo ya bana ba osakana bakamata ucha fiki nezali foire ezali o mobuta salaka foire internationale. Pourquoi ne pas bokamati boteki yango bato ba comme ko tongala mtu pembeni wana et comme mokebo Vraiment, merci beaucoup. Moi, l'amboka Alexis qui était bi pour nako ya nous l'invitation à biso ya mokolo ya lelo to bandi ete rozala mokolo ya sukate. Bande ko balandi, merci mingi na bino. To rappeler te to yambaki pour na bino président de la fondation qui était bi, moi l'amboka Alexis qui était bi. Émission Oyo Bozo en rediffusion mokolo ya mercredi na bangonga ya 11h30 pe bolanda biso na YouTube ya Canal King Télévision. Merci na grande équipe technique Koupar Bola, Freddy Takidi, un grand merci les réalisateurs intelligents Maïka Mwaka, Guy pour tous les maestros Suleiman Boyo. Merci beaucoup na bino nyonso bolandi biso uta commune ya Lemba botika la branché na Canal King Télévision Télé Vérité. La Mimisi Nicolo. Avec un salaire de 200 000, tu as construit les immeubles partout. Tu as acheté les voitures, même construit les villas au 7e fan. Tout cela avec l'argent que tu as volé à l'État. Osa vraiment Moyibi. Avec les contrôleurs d'État très corrompus. La République est devenue bananière. Biyou Bibé et Leki. Il y a pétrole, boutique à